bimisa mafinga ozoloba o soki okomi kaka Congo ba visiteur balingi ba visiter Congo okomi kaka Congo kuti mafinga ba visiteur batalaka mafinga batalaka progression ya pays nazo tuna muyaya yango ba visiteur bayaki kolanda Congo mafinga ou bien progresser ya pays tango ba visiteur bakomona mafinga te na internet bozoyo kanga soki bozoyo kanga bokoma wi tango ba visiteur bakoya na Congo bolobi image ya mboka Patrick Muya retire parole wana parce que sopio image ya mboka eza na mafinga ubie bana 5 batekisaka mai na Kinshasa nazoninga na tuno muyaya image ya mboka eza mafinga na internet ubie ba visiteur tango bakokende ko visiter Congo bakuti mwana 5 atekisaka mai na balabala ce sont nde image ya mboka nde image ya mboka eza ba M23 bakangi parti na biso moko en otage nde image ya mboka soki lelo komi Congo na Google bakoyebisa parti moko ya Congo bakangi yango na otage na ba rebelle eza mafinga te bébé eza mafinga te image ya mboka tango ba visiteur bakokende bakuti bakuluna bazo papa batu macheti na moi pembe na policier zoleka nde image ya mboka non Mouyaya, c'est ça l'image d'un pays. C'est ça l'image d'un pays. Mundela moni kulu lezo kate mache ezo kata batu macheti policier zoleka. C'est ça une image d'un pays. Boy la biso baloenge wana te oh image ya pays na TikTok. Quel TikTok? TikTok est application. Application mais maka image ya mboka te. TikTok est Google te. Soko tape na makambo ya Congo. Image ya mboka eza bana 5 batekisaka mai na balabala. Tapoter la famille ba signaler live makasi s'il te plaît. Bon tapoter live. C'est soit une image d'un pays. Ce qui maman Denise a fingami. Et ça parce que vous l'injustice ndeti na leo maman Denise nyakero fingami. Biso tangu to finga suminwa. Bo interpella biso no. To fia suminwa na to finga bo interpella biso. Mais ba oyo tangu ba fingi maman Denise pourquoi bo interpeller bangote? Nzoka botika la biso loenge wana. Image ya mboka eza na nani na Goma. Soki boza mibali pali akokanga TikTok bokende kokanga nanga na Goma. Patrick Muyaya. Okoki kosale la biso initiative yana toko kokanga nanga na Goma. C'est ça une image d'un pays. Modératrice Sala Moussala. Moussala nozo salango très bien. C'est ça une image d'un pays. Bande ko na biso baza na otage pendant des ans. M23 traumatisé bango kuna. Après on ko fungolela batu minoko ba taka kanga teke taka ezo baby sa image ape za ba M23 baza na Goma. Bazo violer. Soko komi kaka violence na TikTok Congo eye tapoter la famille partager les lives. Soko kangi kaka Congo image eye violence, massacre, génocide. Nde image ya mboka. Yango visiteur soki alinga na Congo kokoma na TikTok. Na lingi na tuna nanu. Yaya, ici on ne pleure pas, je m'excuse. Je m'excuse, ici on ne pleure pas. Yango ba visiteur. Tango bakoya na Congo bakokende koleka na TikTok kokoma Congo. Ou bien bakokende na Google. Boni buzoba boyeko muyaya. Boni buzoba boyeko. Nzoka il y a des kozama biloko ezo baby ezo sopa. Salité na ville Kinshasa capitale de notre pays. Nde image ya mboka. TikTok eza application. TikTok eza application. Salité za na ville yaya nasina biso ici on ne pleure pas batia ka image ya kolela te na bloqué yo parce que na pekisa ki muto ayambo yo poti na bloqué yo. Salité za na ville ya Kinshasa nde image ya mboka. Image ya mboka ko ekolobela TikTok application. Oh mutu kama akota na bandale yo ya Mobutu salité na niveau moko ya kusakana te. Mutu akota na maluku salité. Ti président de la République atileli gouverneur à ville à Kinshasa support. Oyebi support ezanini. Tango zui kaye batileli support na se parce que okoma bien. Parce que mona ki salité za mingi na Kinshasa. Soki batu balingi ba yebisa bino ba vérité. Toko kanga TikTok bo kanga kasi bo si sana salité na Kinshasa. Bo si sana ba kulu bo kanga TikTok itondimi bo kanga. E komi soni.
Babiloko na bino nyonso ezoya na internet. C'est la honte qui fait ça, bozo sala bongo. Bosi sana bakuluta, bosi sana baujana. Lelo na Kinshasa image ya mboka. Mwana 10 ans zakana balabala za chel. Bashege bana 11 bazana balabala. Ce sont une image d'un pays. Nde image ya mboka. Mwana 11 na balabala. Mwana 11 na balabala, mwana 10 na balabala. Lelo ba myope bazo senga partout. Oko kende na $100 ko somba biloko akolia. $40 ko sila na balabala ozo. Esa image ya mboka te. Boni boeko. Boni boeko. La famille bozo tapoter te bazo signaler live. Bozo tapoter te. Bloquer mutati image ya kolela. Modératrice nyate bloc. Du combone palme, nyate bloc. C'est son image d'un pays. Bino bozo ni gabo sala biloko sambla, boko sala sambla wate. So qui vraiment mboka na biso bloquer muso sa la merci. Mutu nyonso ati image ya kolela modératrice nyata directement. Kotika ete tip nyata a sauter. Wanande image d'un pays. Boko ye na biso ba loenge awa. So qui vraiment na Congo boza na justice. Na Congo boza na justice. Si vraiment au Congo boza na justice. Bon meme la biso Beni Mukeni. Beni Mukeni congolais de bonne qualité. Lelo boko limbi sanga. So qui boko continue ko mama be na kangi commentaire. Lelo boko limbi sanga avec mes propos. So qui lelo biso ba congolais to bimi bizengi boy. So qui le biso ba congolais to bimi bizengi lelo boy. Eza po kizengo aza simananga. So qui lelo biso ba congolais to bimi bazoba. Eza po ya papa oyo. O bo salaka mukolo akufi bokomi komi rappeler. O kufa ya musée a fait quoi? A fait quoi? Tapoter. Musée a fait quoi? Zelana na kanga commentaire parce qu'elle a focalisé. Attends, j'ai fermé les commentaires. N'a focalisé modératrice Azate. Donc comment on a place au commentaire les sous? Tapoter la famille. Comment thank you. Nazu yango. Comment les sous? Ah si. Tosi si match. Tapoter kaka. Tosi si match hein? Yo vanda na zobo zotalanga. Yo kizengo bandaki ko commenter na zo pekiso image akolela te. Ozo continuer kotia. Tika na siko wana. Lelo biso ba congolais soki tobimi bizengi boy. Et pas papa oya mutu aliboma oyo. Ndia bimisi biso bizengi. Époque ya Mobutu marde tozalaki na bapasi au moins. N'époque ya Mobutu biso tobandaki kotanga. À l'époque de Mobutu mwana ya 8 ans azolo ba français. Lelo finaliste même français à pamba azo ba même ko défendre angote. Mutu azo diplôme d'état. Mais azolo ba français te. Pourquoi? Parce que tobima bizengi. Kabila place au kei ngonga nzambe oyo kangote. Muto memele biso souffrance c'est Joseph Laurent Désiré Kabila. Toti kananu Joseph Kabila oya elobi. Muto memele biso souffrance tozala ngo Laurent Désiré Kabila. Tango boyaka boti fachi na makambo. En 1994 fachi beto azalaki.